www.congoasika.com. Le masolo mze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congoasika Maxa Sika eleki na 24. Congoasika Sukala Masolo. Maurice Premier, number 1. Premier, number 1. Original. Hustle. Hustle. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Fali Hip-Hop Handicap la merveille. Original. Original. Laissez. Bonsoir chers internautes, bonjour encore, ça s'appelle là que vous nous suivez. Là on est encore sur Congoasika, hein? Vena Maurice Premier, toi qui l'invitation à Guillaume Melonga jeune oyo atako sala ibale ya munene awa azana makamba koloba ko remercier bato basunga ki ndenge loko selema ki bien, hein? Tu es na 5 étoiles awa, tu es na hôtel Philippe, hein? Tu es na Stockholm kaka, donc tu es na 5 étoiles awa. Tu es ko yambaye et azana makambo ya koloba Eric yo ozoye wana zoya play yango zoya. Donc, toi, peut-être que je vais faire un nombre, peut-être que Kati, AIB protocole, na Marie de Guilain, Azana EP Awa, il y a un champagne lelo. Donc, vous comprenez qu'il y a un message, il y a un remercier qui est la famille, la famille moi. Donc, beaucoup d'andaye, tout ça na Congo Asika, beaucoup de subilili en exclusivité. Ne le comme Makasi.com, le vient dans Serge Kalimati, quand il est qui yo. J'ai fait un nom de moi, on a bisu à Kati, petit bisu à Kati. Pour la première fois, les gars, na site, les gars na Congo Asika. Et après, c'est Raïka pour à confirmer ma solo. Je ne fais avant où Yamba Guilin, Mbote rapidement, tu vas dans ce combat rapidement. Et Nengue ou Yamba bisu le lot, Mbote rapidement, tu vas bien. Bonsoir, c'est Jennifer. Na pesi Mounos Mbote, na pesi Kevin, nous à Scandinavie Mbote, na pesi Edwige Mikal Mbote, Carré la mignonne. Yangwana quoi. Merci, na moni nous le Guilin, Azoya, Ozana impressionné. Non, Yamba Guilin, yana biso ya famille. To féliciter ma mariage, il est qui bien, plaisir à trop. Yangwana quoi. Ok, merci Jennifer, na mais Azo na mais Albi Melakuna. Okoki yo ozo atana yo hein oya mbaye engana okotira masodo Eric photo Fali Hip-Hop Handicap la merveille. Original. Original. Laissez écoutez bien. Original. Get up and dance, dance. Africa viens danser, Europa viens danser, America let dance, Sud-America pour moi stage. Benar déjà Guilin d'or, Benar jeune Oyo a confirmé dans Mboka Oyo, jeune Oyo a lobbyisme Kili, net na film hein, Guilin d'or, il a Benar Samper la série, il a Benar Samper à catalogue, il a Benar News na Benar Gaï, pour exemple solo, l'homme sera jeune mais à Bali, il faut du respect, très grand respect, jeune à Bali, et à qui le remercier, famille naïe, na famille Mobimba, hein, on de Linda na Paris. Là on a que Guillaume Melonga jeune Mboka Oyo, la personne na nyos na Munich, Chala mama na Bundes, hein, Chala mama na Bundes, Guillaume Melonga yo donc Eric photo. Donc merci Eric, tout comme Kati, hein, ils ont Jennifer Nengi Azo Yamba Guilin et Eric Yagana pose ali en exclusivité sur Congo Asika, hein, en exclusivité encore c'est le comme Makasi.com, quand il est au bail avec son Maurice Premier, hein, Eric pour ça on a déjà côté. Eric c'est bon, Eric pour ça on a la story de Raboyi, Eric pour ça on sentir Jennifer c'est un grand frère mais quoi. Donc Eric pour ça on a donc Zora par moi déjà Eric, pour sentir une façon de comprendre. Merci, c'est bon. Play encore yo hein, ayeka le loko ko fungulaje hein, play ko fungulaje na strana viva lobi azarna mboko yo yazarani awa. To zarani awa mais hein, donc ba DJ Evra hein, ba de belé ba yaki ba santaki en solo ba noli tambolesage trop d'avance. Asta Guilin rapidement avant de prendre 5 étoiles, vous avez un message nini. Merci ba vient ba soupira au Kito hein, Blanchard Jima ba tino 4 ba Rolanda. Message rapidement avant de prendre 4. Message ezara plaisir à trop.
yango toye rendez-vous pour na PCL là. Merci kaka pour na battu sonde ba répondre à une invitation pour na mariage na ngande le kaki bien yango toyo lobela ngo na 5 étoiles na biso. Merci hein tout tient assez to vendre après to décortiquer ma so donc on est ensemble Eric quand il ça Eric check net na film Eric si. Bonjour encore, bonsoir encore, chers internautes. Ça dépend de là que vous nous suivez. À Watoza encore, hein, na Congo Asika et à rediffusion encore on a le komakasi.com. Na yambela kibino jeune nde konabiso ya mobali oyo mariage net ko cartonné en Scandinavie. Alors ba ya ko le kaboté, aleka à remercier batu o basunga ki ke lokona eleka bien. Donc ezanga isusu molobeli, mo padisango ya mboka oyo ya Scandinavie mobimba. Hein, triple B, Wayambo, pour me connaître comme code Yamboka, suivez les guides, la biminga moko liebo, hein, code Yamboka triple B Wayambo, donc c'est moi. Au dernier à Paris, au tournenga Guillaume Melonga Yewana, hein, na Allemagne, Chalai Chalamama, hein, Chalai Chalamama na Bundes, Yokanyiba Koteona, Guillaume Melonga Yeyo. Donc l'homme qui tient les images à ce moment, c'est Eric Photo, Kanya Lobaka, Eric le génie, Eric Bilili. Eric Bilili ya mwinda hein vient à Maurice premier takani to sa masolo to yambeli bino jeune bino Gelo Melonga ina message na kuzwa tan belete tozana mpanzi na ngai suna mama na biso Jennifer fini biso za na mboka oyo ye mutu aye ko bongisa biso tapu ya bozo mona ba champagne ba champagne tondi awa hein eza ba evre ya Jennifer na grand frère na ye Guilain et maman biso ba africain to yamba wa bantu boye zo mo temps téléma au fond de champagne et tout décortiquer l'émission na biso donc merci. Donc hein quand on est toujours salama so na biso tous 8 ans lelo ya ko yamande ko na biso azape na message au pesa bon mingi zaka message un jeune garçon ou sali musala ki toko en Scandinavie et vraiment makamunaye et paté batu mingi makamunaye et tiki batu na posa na mboka oyo yango ya ki ko remercier batu vraiment ou basunga ki ke lelo yo eloko na ye et tika na mitu ya batu ki non to gena ki mariage moko boye to lobita ke l'équipe mariage nyonso mais et paté batu mariage na ye et sololi et resololi tina ba Paris. Donc, batou balaki ba kina ba message ba staff ya Paris ba ki ya Londres partout ba kina ba message hein là tout ça l'émission donc population dans nga mukete ya bozo mona ke tout ça la musana Scandinavie toujours finga mutute non travail seulement de Congo Asika meilleur chaîne en Scandinavie tout ça ma solo de lokomakasi.com payé puis na ma solo toujours en rediffusion. Donc merci encore to ko temps vraiment ya ko décortiquer ma solo yo molo pour comprendre message ya Guilain d'or hein Guillaume Melonga o ya kinango na poko ya lelo de net to baka toujours na coutume to ko champagne to ko la ma solo coutume pour ton na Suède ton na Scandinavie hein ton na Stockholm donc toujours na coutume pour comprendre ma solo ya mboko ndenge tambola avant tu as m'invité na biso Guillaume Melonga o ya mbibiso na ba champagne o ya mbibiso toujours na VIP ba staff na ye hein ba tuna za na bango na sika ko tika bango na émission ba ko se place ba ali donc Eric Photo toujours l'homme qui tient les images Eric Photo Bilili merci encore mon frère na musala zo sala donc avant de continuer émission na biso to mela mo nteke hein to mela mo loko après to kota na kati ya masolo donc c'est bon. Scott.
Donc merci, hein, pour comprendre que l'émission, tout ça vraiment. Eric, s'il te plaît, où est-ce que Guylaine d'or, na triple royambo. Zone de public, va sentir que tout ça, on ça là, hein. Zone avant la bande, na zo Guylaine, zone public, va comprendre que tout ça bosser dans ce qu'il y a vie. Tout ça bosser dans ce qu'il y a vie. Tout bosser dans ce qu'il y a vie, n'andenge, il y a bien. Tous ont invité Nabiso rapidement pour vraiment pressé. Azan attend mukeka kapona ya osama solo. Azan vraiment pressé. Bonjour Guylaine. Bonjour Triple B, journaliste Mboko ya Scandinavie. Oya boya donc azam te amabe quoi. Merci Guylaine. Ozana message, ozana oyaki vraiment na maloba ya makasi na mariage na oyo solo na Scandinavie awa avant to banda. Peso ban so mbote. Bana Suède nyonso tumbote baono stu bayebinga na pesi bino tumba mbote bele. Ok, merci Guylaine. Namona ki tozalaki wana délégation Paris bayaki, délégation Londres bayaki, délégation ya Finlande bayaki, délégation Copenhague bayaki. Ozana un message clé, ozana esengoni ok. Oyambi plus de 1500 personnes. Vraiment ndekuna ngai secret no zakini mana journée am kolona. Bon bobo avant na kota na secret beats penda ya présence na nga na émission na yo na site na bino eza na vie moni bistokol tout na ba famille mo botoza bien éduqué soki muta kabelo ata même un franc faut aux la reconnaissance en vie na likambo uto salema week-end passé ya mariage na nga ezelo mo bokande mo lobi ke tikali neti mo histoire na kobeta tolote na lobake na sala ngonga moko j'étais soutenu par Batebele yango na opesa batnyo so ba merci yango moni bit ya émission olelo pona remercier batnyo so basungenga même ata na conseil même ata na moins petit rien même ata na idée puisque fête wana eza fête ya biso nyonso ba jeune na Scandinavie pona sala ngonga moko te to sala ngo biso nyonso elongo kwa po mutu ça contribuer na idée mutu ça contribuer na makanisi nde to sangisi nde moni fête simba ki yango na opesa bat ba merci quoi. Merci Guylaine. Na sir na minute David Mukrano qui parient Mr Tiger, hein? Aza ko vanda dans émission yo, hein? Émission de Guylaine Guillaume Melonga. Mais Guylaine na yembi na plateau na ngai triple royambo, molobe na bino musana bino. Mais na juyo en tant que marié na okende sikoyo. Ça fait combien de temps au bovandi na maman na biso Lili? Ça fait combien de temps? Bon, total et sali 7 ans, hein? 7 ans to bandi les lotés. Ba o bazalaka penda ba yebi masolo ngo ndenge bandaka ba Mike Amani ba Rosna Kodia ba Yelifer ba Francine ba to penda ba yebi masolo ngo ndenge bandaka 7 ans oyo mais quand des ana bolingo ya le haut ya le bas mais so da mutatanga ma ya yo azalera ya yo yango mon lelo to réaliser to komiti na point libala quoi après 7 ans de to balani c'est bon quoi. Boyoki Guylaine 7 ans de patience 7 ans ya kotia na si lelo yo à honorer maman Nabiso Lili locale place ali ba mbote belé place ali ba mbote belé Lili omelo ah est-ce que boss kizenga bon confirmé pour na ngana ko boss na mais yo confirmé Lili omelonga na longole da locale. Merci Guylaine a commis Lili omelonga pour mutu soka bali azu kombo ya mobali donc ça automatique. Guylaine merci avant na zongelo Guylaine na mona kipe ndeko na biso mona mwasi yaki awa et na otuni ba question rapidement et na zongelo papa Guylaine Jennifer Mbote. Mbote. Et ozana sengoni lelo ki oza pembeni ya Guylaine d'or et sengoni zani. Et sengeza makasi mingi. Plaisir à trop. Ya Gila Bali. Après biso ba leki courage, so trali sima, to bala, fongoli nzela, fongoli porte. Donc sengeza makasi. Plaisir à trop. Merci, plaisir à trop à Bali, à fongoli porte. Bon, na yebiti peut-être un peu de cause na fête yo moko. Bon, on trouve que na nous atmosphère fête en den. En fait, il y a qui chaud, il y a des gars. Il y a qui chaud. Il y a qui la canne stock donc. Rien à dire, on a Paris, rien à dire. Rien à dire. Donc, il y a qui chaud stock des ningan, soit des ningan. Eh, il y a qui des gars. N'a écouté, il y a le visate. Merci Jennifer, na comprendre vous émotionné mais na kozongo le soupo na yebi ki ozana makambo mo ebela koloba tamusumbote bato ba yebi yo na Stockholm a pena libanda na kozongo Jennifer. Bo Guylaine na zongo sunde ko ngai Guillaume Melonga olobi 7 ans de mariage lelo yo obali Lili Omelonga. Mais Guylaine nga tino pe question en tant que presse en tant que molobeli mo panzi sango. Tu vois qui événement ndenge nini ki olola tsa mwasi na yo bag o signé
namonaki na Facebook nika ezalaka na réseau sur internet otia malinzaka mais na biso tala est-ce que expliquer un événement na batu mais bola komba eloko na gila senga nini o expliquer batu Rolanda yo otia kilinzaka na nini papier wana na église yini wana eza certificat mariage quand ndenge komama na Bible batu nyonso bayebi que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront un donc eza devoir à mobali nyonso na mokili abengami que un jour il faut s'engager na molongani na ye po basala pe vie na bango lolenge pe ndenga na s'engager bolobi to bota pe bana biso pe ba kolaka ba kotikaka pe biso ba parents na biso bango pe bakenda ko s'engager na ba fitir eza devoir à mobali ndeka na kokisaki no moni papier na banda ko signer certificat mariage c'est tout. Merci bozo na mandi kuna biso aza maeli aza mana bwanya aza vraiment très maeli na ba question na ebo tout le monde qui peut réciter à temps. Hein? Pour biso ba congolais on dirait que loka on dirait ba bokela biso yombo na bakate ce qui fait que ça 23h bokana bino 4h donc oyena au jour okuna faites cause à la 20h oyena au 2h du matin guiné comme temps au respecter temps faites solo li comme le temps secret qui ni mal comme le temps wana ki bat ba solo ki maki bat ba respecter temps secret qui ni vraiment na lokona bon secret zara que moni il faut que mutu moko fa bandat po bando tanga okomatina 10 il faut bandana 0 donc faut bisono to bando changer to luka to changer na mentalité na biso to longola idée wana ke ba congolais ba toujours état na linga na selo mobo différent na respecter penda heure na respecter temps prévenir que baté belé ni na pesela heure l'église 14h moi retard zaki moi muke mais na ba ki église ici la 15h enfin église pesela ki 15h bon ba ki retard bepesa nga mona posa ko sera po batu bazaki belé libanda ba retardateur ne balobaka sont toujours punis ba respecter RT mais na lingi bina changer mais ko tapenda partir après fête nga batu tout bazwa maele que non faut bando respecter R so balobi 14h 15h 18h 18h tout bando respecter R et puis bon ceux qui nga na respecter R c'est parce que nga depuis kala nazala na tambola dabwe ba mbal batambola bona ki discipliné donc on a respecté R quoi donc olobi ba mbal batambola boy. Boy, donc moi je tambola bodof na nyonso faut respecter R na nyonso rande zalara donc za la boy tout droit quoi donc on respecter R. Merci Guilain. Bon nangana loba na mona ki ba jeune na biso bande na biso ba za Stockholm wa bazaki pembe na yo est-ce que ba jouer ki rôle ni na makasi na mariage na ba jeune obisto yebi autant ba komba ba yeba bango ba jouer ki rôle ni na makasi o bazaki ma pembe na yo tina malme bazalaki kuna na dot tina mariage ba jouer ki rôle ni na makasi pembe na vraiment non moni ils ont grand frère quand plus mingna bateau bas un peu moins plus âgé ba mikolo nanga quand ndenge zalara ils ont grand frère au ba soutenir nga ba compagnie nga ba Bruno Fungola ba Junior Fungola ba José Snap ba Don Songo ba compagnie nga na d'autres to kende na Malmé et puis bazalé nga pe a na religieux a kutu bazaki ba te belé donc et ça lenga plaisir à trop au monde appelé que nazala ki ka nga morote mais nazala ki soutenir par ba te belé batebele badaki mobiliser na mona ki na romona siko ke importance nanga ya rosola bien na batu kozala bien na batu na mboko so mutu penda ju problème nanga seke yende mutu abandinga quoi mais nanga mo penda bo na sola bien batu tu baebi preuve que fete solo la ki bino mo mona ki c'est ça quoi. Merci Guilain donc merci encore Bolandi Guilain Melongo un garçon très sage hein azavma maye les pesa ba réponse là où il faut et là où il fallait. Jennifer yo en tant que jeune fille en tant que ba fille na biso balek na biso mboka oyo loba ozana témoignage nini na fête ndeko nga oyo o fête sola ki oyo zaki na kati ozana témoignage nini na fête na yepose la ki wana hein en tant que jeune fille ozana témoignage nini fête il est bien ma casse na kinda nga ba fête na Stockholm na Suède mais fête kanga ki ma solo il ka fête ya Guilain fête yana na bikutu na kinda nga ba fête na mona nga ba fête mais fête na zaki tourna donc il est kelenga pour m'embêter na fête na première fois na mona oh donc yo ngolo baki okina no ba fête ba mariage ba anniversaire kenda ce qu'on fait oyo make convaincre yo au sentir make non do VIP oyo depuis na bota na makamba boye deux fête Guilain si fête ya Guilain quoi et puis ça peu courage pour na kina ba fête bien na monde na ba Suède au pe na monde et puis toucher pe mtema na ngai puis et côté vraiment tina kati fête ya Guilain habité ya Guilain après ça peu courage pour embarrassement nga pe ezala boy oh embarrassement yo pe faut tambola boy ezala boy ka ende ezala ki boy donc na ju par exemple belé après ça ba courage belé donc te fait une clôture qui kanga ki Stockholm oh boy ngo etal kai
Bon, de Orobo yango sonanga chez. Si, c'est ça, oui. Bon, Jennifer, merci. Na mona ki ba camarade boya ke belé. Pesa ba mbote ba Rolanda yo avant na zongela Guilin, ba mbote place ba Ali ba Rolanda yo. Ba mbote rapidement. Tu vois que belé, Bedouige Mikalou, ba Kevin, et belé ba Carré la mignonne. Carré la mignonne, petite sœur propre à Cathy. C'est ça. Ba Mamie, et belé, ba Stéphanie, ba Béja, tout ça qui me dit belé. Merci Jennifer. Bon, na zongo na souka, hein. Na souka na zongo là Jennifer. Guilin, na comprendre même tina média au cartonné. Nous li tambo les sages trop d'avance, bambo te bien pas à Ali, mais chroniqueur na Paris, mais chroniqueur na diaspora. Balobi, il faut donner des marabato. Nenge nous l'en di mainga awa, na zo obligé France c'est là une émission. Donc nous li tambo, j'ai confirmé meilleur chroniqueur na diaspora mobimba zo qui même lauréat. Nous li tambo na DJ Evra Nyatabao. Guilin, pour convaincre les médias. Tout le monde ba site nyonso ya awa ba photographe nyonso mboka basala musala tout le monde bango c'est que zakini dimaki ba media nyonso kana visa laki wana c'est que zakini gino zona mbongo bon elle comme mbongo tel comme organisation et puis faut ba na vie faut ba elo rozoluka so yebe elo rozoluka ozana vision moko boy oban déjà ko bongisa ngo da malembe ngana vanda na Scandinavie na sola bien na bata media nyonso talaka fit yanga de fallait ka sengeka ba ono se fallait bazala on a s'organiser ki ke bango tout bazala ba tonton Timi ba bomoko mboka tonton Patrick ba Eric Photo et puis na ndenge to yebi na minute les meilleurs journalistes o to yebi azo cartonner mikolo o ya koboya kote zate eza noli tambule sage étant que Guilo Melonga na ozora les meilleurs de fallait zalaka na noli mon pote na pese mbote sikazali na musique les meilleurs DJ Onga na yebi c'est longa do ayo c'est Guilezia non zela pardon zela s'il te plaît meilleur DJ yo yebi na musique bon nous je comprends chroniqueur libanda tout ça musala moko je comprends c'est quoi yo na Suède DJ baate au moins ka DJ Evra non en fait ba DJ basé belé toi na DJ KBG abetaka bien toi na DJ Balele petit frère na abetaka votre maître azoya na moto mora danze mais moni siko niveau fait son moni bon yo mo yebi ba niveau ekeseni hein oh mais niveau ekeseni ni loba Rolanda yo hein loba na ndenge mabete ba niveau ekeseni na sens que fait yo nebi no bozo ba témoignage na zui to memi on ndenga world donc c'est senga ka ba bato bazana moins expérience na ba international il fallait ka DJ Vraya mais ba DJ pe na mboko bazana ba beta bien DJ KBG ba mbote siraza DJ Balele confirmé donc ba mbote mais senga ka moi mutu moko azana moins d'expérience ya ba masolo ngo quoi yango na salonga DJ Evra yango na invité DJ Evra. Merci. OK, merci to landio côté la polémique zate boyo ki c'est lo hier ça n'engage que hier mais Guilin to lobeli un peu nyonso o le na mariage tout lobeli yango mais na mona ki pe bande ngo pe ba kongole bazalaka wa bato bilamba bato bankutu yo zalaka olanda triple émission yo le trop triple na mon émission et le ngo ba stress na mboko o mona bato na délire ba yaki wana bali okotanga ba komuna ngwa Rolanda ozakina sengoni ki bato no pa bilamba ba yepe ko peso poner et sengo zakini informa non na sepele makasi na bato nyonso ba répondre une invitation ba la propre na mboko puisque sans polémique Prince Monzala azalaki na sepele na présence na David Mokrano azalaki wana merci pour na cadeau pesa kinga en tout cas merci pour na costume yazara King of Tiger yemo ko za Tiger ozoki Tiger nazute bon wana za prada yozokini wana eza secret muye moko yebi griffe ni apesa nga veste ane vanda ki bien merci ce délire ane ya onda mbesa fête onda sala ke fête oui ya onda sala ke fête zala ndenge le kaki bongo batabilamba na mona ki pe ndeko na biso Obama na Finlande Junior Obama changeaki deux fois mais so bino bochaki ka abete veste mobo Junior Obama batabilamba abetaki a changé deux fois ba fidèle local ba changé ba deux fois mais na biso fidèle local la stabilité ba salon la place maman maman na biso abali ici arebali ici hein fidèle local la fidélité donc merci elle a changé qui ba deux fois les amis nous sommes ezara ambiance fête de sala qui fête des années qui merci na batutu o ba sala ki moi ni wana baleki nango babinaki bomonaki donc fête tout les cas qui bien ngana eka pesa bat ba merci
na bande boso pesa ba merci na ngana na basal na nzambe. Oui, c'est tous les pasteurs basonga que na prière, ba pasteur na ba pasteur basonga que na prière vraiment. Liba leza elo na auto traversant aussi comme meza facilité daki bitumba. Oui, c'est vrai dans la bitumba. Na pesi merci na pasteur Nestor na Allemagne, président ba pasteur. Na ndenga soutenir ngana ba prière dès que na pesa ke message ya sangonanga libala tende to koma na suka na papa na nga ya molimo pasteur Nikens Kobange na Suède bambote sikaza. Le grand pasteur. Na pesi bambote belé merci mingi. Et puis on peut ça merci na Berger, on peut ça merci na frère Jogar, frère Jide na Ndeba Embaki, na Malko na ba effort nous ça sala qui peut rater libala na ngate en tout cas et marka kinga. Après on peut ça merci na batu so moni so fait simbaki eza secret za moko organisation. Donc on a une équipe moi makasi organisation. Merci vraiment na TKL of Sweden, Yann Zambé. Yanzambe, TKL of Sweden, na pesi merci na Junior Fungola, a aidé massivement dès le début jusqu'à la fin, Bruno Fungola, José Snap, na pesi ba merci mingi, na pesi batunyo so ba benga kinga pe ba coup de fil, gilo moni libala boye lukomi mango na ndenge na yo, bon mututu a kondia na baki mututu a contribuer ki, na sala ngonga morote po eza ba ida ba tebele na nde na yoki komoni ko yoka eza bien ngana yebi nga nyoso te na yoki na tali bato basala liboso nde to sangisi to créer moi bon na biso nde ebimi ndenge ebimi bongo pesi bombe tikali sango na Scandinavie papi kama na benga kinga pesi nga ba conseil belé grand frère propre Mike Amani ba merci na ba conseil na obosanate ndeko na nga mutema ndeko na nga penda chérie Christelle Kende na mbet hôpital abenga nga sala penda fort asala penda vidéo Christelle pe na mariage na mona ki azobina c'est pas ki makasi Christelle Kende ba place ali bambote belé vrai chérie ndenge mukete. Donc malgré tout na mbet wana ava kutu ba mariage na mbet hôpital ma azotindela nga ba message ba vidéo ba clip ba idée des mariages n'engagent rozala do senti que ba nous sommes qui penda mobiliser mais à part ba pasteur tobo sanate na pesi famille na en tout cas merci mingi famille na soutenir nga de A à Z de bandelti suka na pesi merci mingi na famille pe ya madame na ngai bango nyonso Fideline locale na déjà na tout Junior Obama Mireille Okoko na Finlande na pesi ba parents ba bokilo na nga quoi na Malmé Mbote papa Antoine maman Wali na pesi ba parents na nga pe Mbote papa Songo na pesi maman Hélène na maman Leki na nga utaki Belgique mamana bande délégation nyonso Belgique bayaki Stéphie Patience Elena Eke Fabrice Sarkozy Gauthier Lonza na Bruxelles Tobo Sanité Yannick Tantoudi na Londres na pesi batunyo sopenda merci o ba sungai ngai na ba conseil na ba idée o bazala nanga na bandeli susu noli en tout cas merci na ndengo yaki na musalo sali merci na yo triple B merci na Eric Photo na bosa na te ba petite sœur nanga propre na bosanité na déjà talo ki mama na Andy Gracie Wechikoi Dorcas Wechikoi ba fille d'honneur Onion so bazalai nanga na ba garçon d'honneur ba Enoch Songo ba Élysée ba Chrissy ba Christian donc en fait batunyo baleke belé merci na Ngouli la grande dame na donc na nani Irène Ledika potera yem ta simbagi mère kota ba beauté ba suki kan ouais torobo ça na été Edouard Jando benganga mingi Vikfalou do bat baza belé petite leki chérie carré la mignonne ban suspect ali banda pe invité ki ba quitter mais merci pour na ba coup de fil bazo ki mo ba empêchement Fabien Del Pito to bo sanité merci na coup de fil na yo ba talibanda msusu ba quitter basé belé en tout cas bat basé belé to bo sanité la grande dame na eskistuna Katia Hanga la Sédoise to bo sanité en fait bat basé belé on a pesi madame na ngambote LL madame Omelonga oh madame Molonga au Sekisuni donc comment on balani elle madame Molonga de salo sengo te talaka yem tana do babimo yem tana top mikolo yem on a raison vrai chéri toi wana bino bat ngana ko lobela ngote po talaka mutema c'est pour na ye quoi donc mbote na batu nyonso en tout cas batutu na yo pesi benda ba on a bosani kombo na ye vraiment beau comprendre bat baleke belé Mike Amani Rafi la squadra qui la black mobimba bambote na bino ba mwana ba master na nga master les longues dates qui la black ko basé belé
Pafi Palanga, na pesi Nana Mandila na Londres sika Zali Bambote, na bosani ete Jocelyn Ramazani, Jogar Lusala, Deodat Kanda, Mama Chérie, Bambote, na batu nyonso, Guilain Doye, Guillaume Melonga, Kenzo Damou na Danemark, Vinanga Dani Alvaro, merci, na sepelaki, na sepelema. Vi agina mère, pour le moko pe boya kana maman. En tout cas, on to solo laki, basé belé, DJ Balele, basé belé, bakombezo kima, bako. Merci Guilain. Quand vous sanité Kandi, Dilo na Malmé, basé belé. Merci Guilain, tu as avant tout commis presque na souka ya émission na biso, ils étaient là comme Guilain pour remercier bateau basonga qui est là qu'on a ezala bien et tema ya zana ba benga Guilain Doria ta mona ba or ya moni plateau. Chers internautes, nous avons sur Guilain, tu commis presque hein, et c'est moi tant que tout ça intervenir sur le lot, mais Guilain a tout dans les comment pour donc intégrer Stockholm. Nenge maki pour baloba et là qu'on pone Simba, il faut l'intégrer. Expliquer à votre Rolanda yo, intégrer Stockholm na tamu kebo ndenge nini, hein? Comment côté Stockholm na tamu kebo mariage solo li, hein? Au kangi Facebook Nicolo, Isaka Guillaume Melonga, au kangi terrain, intégration Stockholm a trouvé onde. Te na trouvé nanga au bongai, ba ba ebi histoire te na ele loté. Bien sûr toza ba jeune mais moni mutu faut salara. Toza ba tango yena mboka faut le s'intégrer au tanga banchik. Oui, pour la langue, sur les amboka langue, sur les français, bon, Stockholm, na province, mais na ming Stockholm, Stockholm est aussi mandaku. Na trouvé un normal, pour Stockholm est deuxième daku nanga. Na trouvé un normal. Donc, et puis na daki sing nanga moro, mutu faut zapper sing na yona likambozo sala. Na daki sing nanga moro, puis na confiance nanga moro dès le début, na madame nanga daki sing na yona biso, yanga mone simbi. Merci Guilain. Bon, au lobby que vous avez qui sire, au bateau baébio, baébi qui vous avez mutu ya kala awa. Mais nazo lobby la intégration n'enge ma qui intégrer ce combat baébio na tamu ke bateau tout baébio. C'est que nous avons organisation, qu'on se prépare bien. On a rôle bangwana. Moi ba msusu ba oye banga après fête msusu ba benga avant fête ezara ko ça la mutu hein on a rolo ba ngwana mais naba dans les jours à venir bon on a rappelé moi tueke bon moi pe yo pe mécène te o tele peut-être quel baya mécène pe pour me coller comme ka bongo jeune waza na mbon na ye mécène eza na mutu te bon moni elo msusu babota manango ba force ate moninga na lobela pena mamba bambongo te pour bablom suzala bat baloba babanda da loba depuis kana pesa ka merci pour la prophétie donc ce que le tanga magi nzambe mora ebi roya un jour et roya kaka bon idée wana s'occuper projet merci wana s'occuper roya un jour et mais moni na vie faut na discrétion ma kaso za elono lingo sala ko lobela ngote zelara so komi prendo lobela ngo ce qui ke etanga mege na za la mercen un jour boye bongo na mboka o mais tout que malembe molo kwa malembe to koma. Merci Guilain alobi molo akokoma hein ba mercen ba na mboko oyo ki ba osala musala kitoko te que fonction ya nzambe la wile ba mbote belé na jeune na biso kaskito o ke loko na ko za lelo hein kasito ngongo club biso na biso ko za lelo jeune pe o pe ko fungula masolo na pesa ka ba mbote hein donc so tali kuna na Norvège hein freedom na Oslo ya yone komi freedom soutenaka masolo yango na sere na biso Férez ya la fleur hein tala kombo elengi Férez ya la fleur de kombo balani na madame nanga palin ça la frère deuxième solo petit nanga Jennifer mbote rapidement tout ces émissions na biso mbote bato ba yebio na Stockholm Paris na Londres na Bruxelles mbote rapidement s'il te plaît na pesi mono sabi Jennifer mbote na pesi ba mbote no mona toi toujours bye boy Mingal, vous avez gros bisous, nous savons Jennifer Ndombe, bisous, c'est tout. Ok, merci Jennifer. Guilain, tout ici, et là on a bisous. Bon, conseil à Soukouza Nango, bêta massété, ba gêne, hein, qui balanda likolo oté, pour yo bali bien, nous savons que l'ingala dans likolo boé,
à côté mai mais conséquent rapidement kaka ba jeune mboka oyo partenaire diaspora o ba kotala ba image yo o ba kotala mariage na yo en exclusivité mariage do le na Congo c'est kabio ça qui ma solo vena Maurice Premier nezana vena ngai kakaboye l'excès bana soye d'image ya Guillaume Melonga ba mona ndenge to tango ça qui micro na kati message rapidement na ba jeune avant au boaka batuno au pesa ba mbote na famille na yo batuno suka avant tout ça masambo merci bon message ezaka que moni surtout biso ba jeune na Scandinavie babindako yo vandi so yo moko komboli yango te kozela te mutali banda aya kombola yonda kuka to yebi biso sa da joana biso bato vanda d'abord premièrement na senga bolingo to zala ini to yeba simbana biso nde photo tombola mboko net yo bobo biso to yebi ke muto banda mamba ko ya lisangu na mboka oyo telemi o banda mamba ki ko zo be mission ba journaliste boyo muto banda ngo bamsu ba ya sima muto aboya ngo azate ende mo pe ba jeune baza awa biso to za to simbana to za na bolingo po ba ide zebele mais so bolingo ezate to ke liboste biso nde photo tombola Suède biso nde photo tombola to benga ngo capital ya Scandinavie photo tombola Scandinavie o batama ele bazé belé ba mitu ezebele ba lux bazali bat bazé belé photo simbana to tombola mboka oyo photo ke liboso po ba msusu balongola mwa complexe wana ka ke o ya Paris so pe Bruxelles so pe ndepo to landeli penda na nenga vraiment solo on kende polémique te mais toleka bango na musika na mambebele ngana yebi yango toleka bona na mambebele mais fondesco to simba na ndeka poto ke liboso quoi. Merci Guilembote rapidement na maman la famille obimba rapidement surtout ba mbote po yo déjà mokili kotala yo public kotala makambo na ngi opesa mbote mingi na famille na yo côté mobile côté famille papa na côté famille ya mwasi na yo mbote rapidement na bandeli lisusu mbote na kota famille nanga na pesi mamele mbote na pesi Katia hanga la Sédoise grande mbote na Dej Wechikoi Gracie Wechikoi Dorcas Wechikoi Élysée bébé Andy bébé Nabiso na pesi batbaze belé na pesi Odon Songo Christelle Kianda Deodat Kianda na pesi toke kota famille à moi si na mona Junior Obama na Finlande Mireille Okoko Yalinda na Bruxelles na pesi fidèle local la stabilité en tout cas merci grande sœur en tout cas azala na biso pendant ne bandeli pendant ma solo ti na suka pa sali biso ba surprise mo boy na rolo ba ba caméra te mo ra yebi grande sœur merci de yekutu na mona ke azabel comment maman yaza mama grande sœur donc Sugar Dilana na pesi mbote na kubusa na teba oyanga sentir oyanga soupir okito na pesi mbote Blanchard Jema na pesi mbote na bandeli sous Bruno Fungola en tout cas merci vraiment soutenir tala ina bosana na pesi merci mingi na ba parrain na ngai vraiment vraiment nyata bango ba parrain président Thomas Pai madame Maman Natou en tout cas merci d'abord na ndé bondima ki kozala ba parrain oyebi likamba parrain wana na betara moi c'était ça je crois 3 à 4 ans passés jour ba tellement toi ville mort to kendo atala bango ba mbabiso na lili na mama tanto bima ki ngam onde makanisa ngana na madame ezaki ndenge moto lobi sonzamba sonbiso chuto bala na photo zora ba président ba parrain ezaki lobama to lobera bongo puis prophétie donc c'est réalisé puis en tout cas président merci maman na tout merci dans toi c'est un plaisir à trop cause abino ko ba parrain bosungi biso mingi merci mana batu nyonso bandeko nanga libanda ba cousine lointain famille eke mobimba famille Wechikoi na Afrique bandeko nanga nyonso na bosani muto en tout cas bolimbisanga na peska batu tumbote Mike Amani, mon pote de tous les temps, de longue date, à début ma solo na zoloba, Pafi Palanga, donc batpenda bazala ta ma solo pende bandaka penda baebi na ba 2006, Yelifer, l'ancien, pour ma solo nge bandande to kendaka nde moi ni moto kutana na Orebro. Déplacement bandande ba jour ngo déplacement rallye à se retrouver à Ebi na ba Mike ba tutu ba Ebi ne masole bandara do yango wana zaina esengo makash comme na Mike jour wana na fête donc et ça lenga pena plaisir à trop comme na pena bato to bandana bango banini masolo ngo bazalaki ba banani ba comme kimi nani master madame avant na il get bon Rachel la douce madame Bochab taina bossa na madame Bochab mbote nani kombo kimi mais Patricia nande kona mwasi kombo kimi mais ndeko Patricia na pesi Kati ayaki pe mbote batutu na pesi ba mbote belé
En tout cas, merci na batutu ba soutenir nga on atteint combo na été mais na yebi que fête ce simbi ezanga été. Fête ce simbi pour na batnyo so bataki d'abord mobiliser. Batu ba benga ki nga na zo ba coup de fil ba te belé gile moni mariage na yo. Il faut ça là, il faut ça là, il faut ça là. Ba te belé ba leleka pour na gile poni fête si la vent nga lobi. Fête ici la 3h. Fête ici la 3h mais bat ba biniti 3h on devait fête que 5h. Pour ni plus que de respecter qui air, de respecter qui programme. Il y a un BTC qui est battu avant. Fête solo li DJ Evra encore coup de chapeau. Merci au don animé bat babine ko na babinate. Noli merci. Bama sananga au bazalé nanga senti nanga Gauthier Lonja na bandel na Bruxelles. Yannick tantôt na Londres, Fabrice Mobala Pembe na Bruxelles na PC ba merci ba master nanga ba répondre na ba invitation nanga ba lobi abonné na ezalate dans lesquels bango ba mariage. Donc balai na hotel au bakana gité to sokol na ba piscine ba organisation ba bis donc ba invité nanga tout ba yaki ba yaki et d'ailleurs na bis o ezaki chargé uniquement pour transporter ba invité nanga ezalate ke ba sous ba taxi Stéphanie d'amour na Londres na PCP Mbote belé. Donc on a pesi battu sur Bambote. Mais mutuno akati Sylvie Moulé le Moulex délégation à Londres. A quitté au lobini. Ah Moulex azana mo ba empêchement mo boye. A komela ngai ke talaka yo yebi Moulex mais alinga ki penda ya mais le roi na ebe de ya ke ba nsu ba bene na ba ti fabe depuis ta benga ngai ba basé belé me fallait ba ya ba vina nga na ba fiston manisa na Paris fallait ba ya mais ba senga na ta ba vina nga nani Saint-Valois Paris 16e ba komela ki nga fallait ba changa na ta ba donc en fait yo mo mona ki bangu ba tout te belé ba ya kité au moins da débordement déjà il y a place dans salle. Et puis na ki suko foot sous ba excédent sous pourra ba les kaki ba na foot ba excédent kaka les même na tongo wana ba kolo sala ba senga na foot ba musumbongo mususu foot ki na bateau na couleur foot les ba tina makiona malgré tout monde ba place silaki ba place sili ba reta ba telemi dans le quoi ba côté dans la salle ata ba lia quitté dans sengela na foot rara te na foot ka ba excédent na mais foot droit de participation dans mariage kaka ndenge za la rapport ba. Bon, non, total invité normalement il fallait inviter qui n'a 400 personnes pour na battre donc total invité à 400 personnes. Mais comment inviter 400 personnes battre 1500? Bon, voilà de moni kozala bien na batu mutamoni ka kotika na mariage na ngate ya ngwana ba subaya ki botokome ngana na rolo bateke mutu ya komia na akota te. Donc c'est ça ezaki bongo. Merci na regretter car elo ça lenga souci que batu ba milité. Na sens nini masangetika le belenga lenga ki penda ke batu penda banguluma batu penda babima penda ke non ba meli mais masangetika le belé biso congolais charisme na film mais batu ba mela ki balangwa ki pona yo ki ba eko batu presque belé bazongi na ba masanga na ndaku eboy bazui mais nga na tikali pika ba masanga belé mais ça lenga peser laxika kena na s'organiser ki bien donc eza ba concert ba te belé na bande konanga ba soutenir mingi na bande lisusu na pesi mbote na katia hanga la Sédoise Fideline locale la stabilité madame nanga mbote nga morope bon Jennifer ba gros bisous de Kazali quoi. Merci chers internautes aussi si tranche na biso lelo na confirmer ka bato basunganga na musala oyo bato yo ba ebisinga petit na biso kende na musala oyo ti lobi okuna kolutu na ngai Daniel Alvaro venanga kati mais respect. Hein? Grand frère Nangali Soussou, Serge Kalimat, bah respect belé, mon poste de tout le temps, de tous les jours, na ba Facebook ba concert, soupira au Kito, mon konzabatete là au boy, ça n'engage que bino na bateau boula popcorn nandako. Soupira mon konzabatete là. Soupira mon konzabatete là, na pesa déjà combo na un jeune qui assolera bien, jeune moi VIP dans mboka oyo, sans oublier encore mon poste de tout le temps depuis Bakisasa et la kata kinga Poutine. Et la carte Kinga Poutine, Kaka Boye, délégation de Malmé, Daniel Olek Tchèque, Daniel Olek Tchèque, Ramazoti, Naviane King, Bafé Nanga Soya Malmé, Ser Nanga Tuya Chopenam, Ser Nangai, Maman Nangai Soussou, Chantal Benoko, na Maman Nanga Chantal Nzinga, sans oublier, Venanga Norvège, Pichopat, Stoli Konko, Védetani de Damoussi Masolo, et tu as maï Guinée le lot, Masolo Kolanda, et na Cloté Solo Souka, Nami Pessi encore. Joyeux anniversaire, hein? Na kousaki mbula des jours sur le kawa Facebook et indi anyama sentir que bolingo ezali pona memeli au champagne. Mais oui, Guillaume Melenga menga champagne, memeli ngai des champagne pour l'anniversaire na ngai, bon comprendre kaka moi stress émission hein, moi maïle l'équipe bina makambo yo. Guillaume Melenga offrir ngai des champagne pour la émission na musa na hostala, c'est un gars qui me soutient, yevma a soutenir ngai na nenga mukete, tukutani na Chopenham, tukutana na bamboke belé ayebi. Donc Eric Photo Tchela biso na se
kaka neza la rapide nga Stéphanie la capricieuse Petia Kati Bosani Stéphanie en tout cas écoute vous allez écouter na dot tuna normalement bo tozala kuna ça va bizala kuna tozala ki wana na sona lobika nzembo yo barimer na nini hymne national ayebi se retrouver ayebi merci mama passa bambote merci bambote ze belé pour ezaki to remercier Libala Bambo Télésus, gros bisous. Stockholm Mobimba, tout a répondu à une invitation. On a tangi combo na été en tout cas. Boza kata mutema merci ba kombo leke belé ba leke belé. So na bosani mutu bolimbi en tout cas ba merci na batu nyonso ba nyonso tala na ina bosana so Fatou Di Maria donc sika zali bambo te merci na sepeli à trop Di Maria ba basé belé quoi. Ba kombo zo ya mais émission et aussi la télé combo ezo ya kaya Mérique photo ka nezalaka na peso so ba grand merci na famille nango basunga ngai moi si na ngai maman moi na ngai Véron na banda ko passer ali bambo te belé ko na émission yo o yazali beau frère na ngai magenga na embe comme en tant qu'invité mais beau frère na pona moi si na ye aza cousine na moi si na do famille na cadre musala na tcheli na c'est Stéphanie Kanya Lobaki Eric photo tia na c'est mikoto c'est ma bien à suivre. Merci encore. Tout ce qui m'entend et belé vendre tout télémi pour toutes ces émissions na biso et na remercier mon mbali oyo na opportunité à pesi susu journaliste ya mboka code ya mboka triple B wa yambo on a 5 étoiles Eric Zong bana Stockholm hôtel au Prince Philippe bato ba biango za 5 étoiles ça prouve que to sala musala et ngai na remercier ka Guilendor kendenge susu amembi biso sikao na c'est Christelle Kanda place à Ali à OCP là na Orneline HK na scène nga kati nyota mangapi moninga sevi kwete ba osepela to na 5 étoiles Guillaume Melonga a offri Congo ya sika espace a offri eloko makasi espace to nyata émission donc merci on est ensemble quand on a lo bakami ko to na système kaka ya bien c'est bon. www.congoasika.com Domasolonze oyinda mule la koti bota akana minute oyo Congo Asika Maxa Sika eleki na 24 Congo Asika Sukala Masolo Maurice Premier number 1 Premier number 1